ndeka na ebisaki bino ete kalate ezande masolo kalate na océan de la presse tozo bengana ndeka bino bolobaki ete to bengana bolobaki océan de la presse émission ezoleka en direct tozo linga pe to tonga Congo me photo benga yango na eka ko annoncer la bino te kalate na ABC jeudi oyo ezoya toko bengana kwa telefone eza polele po bana mboka Congo batonga Congo bopesa baide la bino na bopoza pe na majorité pe la mola mboka kone nanga lolenge ne sengai batambwisa Congo jeudi téléphone océan de la presse eza polele soko lingo bengo koleka direct les réseaux sociaux la WhatsApp eza plus 243 089 91 340 33 plus 243 89 91 340 33 au Robeng en direct. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, Jésus-Christ le number one. ABC One, Jésus-Christ le number one. Merci Penambo te na balandinanga nyoso. Oyo ba separa na émission na bango moi c'est na boanya femme sage. Chaque fois to baka émission na biso za bilingue. Vraiment to pesi sumbo te belé na maman Chantal, na papa Oziska Bazali. Na pesi mbote na batu nyonso ba separa na émission yo ba internaute nyonso bisika bozali nazi na Amérique Océanie. Na banzi la fois passée to solaki pona makambo yo etal toujours dans les mariages parce que tozo betaka solo ka ya mariage kaka. Eza ba projet babala ba projet on se base libala ba posa bima ba makambo ndenge na ndenge. Mais nous voulons parler quelque chose pour renforcer. Oh, Dieu est les divorces. Mais le tolobi wana te toke luka makambo bo santu. Nous parlons de la sainteté, Dieu qui est saint. Mukana ngai na Bible parce que na ABC wana tolobela kaka makambo ya Bible tolobela kaka makambo ya Bible nyos toloba kaiza tourner na Bible parce que Jésus-Christ est le number one. To tanga mukana na biso ya Lévitique chapitre 19 verset 2 Bible nga esinga nini. Elobi parle à tout l'assemblée des enfants d'Israël. Et s'il leur dira, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Waouh! Nzambazo senga. Na bana Israël nyonso bazala ba santu. Pona nini ye moko Nzambe aza musantu. Sikoyo na busantu wana bazo biso nini? Bazo biso que la sainteté est un attribut inclusif de Dieu, c'est-à-dire qu'il le partage avec des humains, des hommes. Balobi sainteté est un attribut inclusif de Dieu qu'il partage avec les hommes. Biso yonangai. Nzamba abi bo santu naye azo kabolango na biso batu. Na lolenge nini? Nzambe lobi aza musantu biso pe tozala basantu mais tojo tanga balobi na mukana na biso totangi awa ke bala Israël eza recommandation Nzambe aso senga po abike bino dosala makambo ezo sepesa yete ben Nzambe sana posa biso tosala makambo oyo ya ko sepesa ye po tozala lokola ye ba singa que être saint c'est être mis à part pour Dieu, c'est être consacré à Dieu. C'est vivre pour Dieu. Balobi, être saint, c'est être mis à part pour Dieu, être consacré à Dieu et vivre pour Dieu. Mais au moins, la moutou, on est vivre pour Nzambe, à vivre pour Naemoko. À vivre pour Naemoko, na vie, na lulenge na ya komo la makambo, azo vivre ka lokwa Nzambe azalakate. Ah ok na yake ameli masanga. Ameli masanga langwe. Alali na balabala. Abosa yike mokeli oyo, apesa yevi wana hors Dieu. Toute œuvre qu'il a fait, il a consacré le temps pour la kosala. Musala oke yake ngala yo. Mais azwa ko ignorer que mutu moko boya saka musala ke ye azala mutu. Akomo vivre ka pona yemoko. Balobi nous consacrer à Dieu. Biso batu. Est-ce que nous devons représenter se consacrer dans Nzambe? Dieu nous demande que Tomi consacré et pas naï. Na makambo na biso dozo sala.
Vraiment, tout peut s'envoyer pas dans Zambé. Attends, ça, 70 heures, Dieu a besoin de... Tout peut ça est vraiment tout ce que nous faisons. Parce que paiement tout ça, c'est Dieu qui nous a donné. Nous sommes les œuvres de ses mains. Dieu a besoin de nous. Nous devons vivre pour lui et non pour nous-mêmes. Au moins, la mouton kende. Peut-être qu'ils ont mis drogué. Au moins, la mouton a mené vie moko boye qui laisse à désirer. Nous avons se perdre en côté. Nous avons ko benga biso lelo. Tozongela vraiment, il a besoin de nous. Azana posa na biso vraiment Dieu a besoin de nous. Azana posa tout la basantu, il nous donne l'invitation, il nous appelle que tous à la locale et tout refléter notre façon de s'habiller. Mais au moins la maman moko, alors binga na zamo si aboanya. Maman la takandenge nini. Ona maman ki kotonga libaya ndambo awa. Ma belle non so libanda balbaka soki nas tout soki nini. Maman est-ce que vous avez santu? Maman yo fréquentaka banani. Balobi vivre pour Dieu non pour nous-mêmes. Fréquentation na yo fréquentaka banani. Yo maman penza musambeli ba mona oki ko fana kana écrit à bato yo balabala biso ke nzambe kutu to yeba te soki azalaka. Est-ce que tu vis pour Dieu? Maloba na yo munoko na yo nini ebimaka. C'est comme les choses obscènes. On a maman passa maman passa na kwa nzambe za la kate. O doit ko tuzemi wana oyeba ko tute ko zona sema mapassa. Parce que oyeba ki ko tute, c'est Dieu qui a mis ses enfants là dans vous. Mais qu'est-ce qui te donne le pouvoir ou le courage? Ya ba na ba bilo mo ezanga tina. Coutume te maman. Coutume pesa mutu bana te. Et coutume on peut uti wapi. Maman musambeli kuzona posa tola kisa bonzambe to za la basantu liboso na batu. Na leki na biso ko vanda. Na leki na biso ko lia. Na leki na biso ko solola. Ba fréquentation na biso. Notre façon de nous habiller. Au moins na otene na za boye. Ngana za na ngai. Na za na na poto. Na ko sa ne ona lingi. Na za bilamba mukuse, mais na nzambe za malamu. Ba sœur religieuse, ya église songolo, ba ta ba robe tina sa makolo ba mama wana. Bana kata ba kuvana bango. Bango sikoyo, po ni ba lobite ke, po ke makambo échanger tout na poto, to ko ta biso bilamba mikuse. Oto ba ba na Afrique, ba ta bilamba milati na makolo. Mais au moins ka ke ote, so congrégation telle, o so convention telle, ba couvante ba ta ka bilamba milai, ba robe na bango. Pour nini? On ne peut pas jamais exhiber notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Au moins, couvrir mituna bango. Au moins, balati bilamba barobe la bango dans marche longue. Balati marche longue na bangwana makoti na makolo. Barobe ti ya makolo ti na se marche ya maboko milai mais barobe ti na makolo. Pour nini? Mais là, mon maman est ce que, attends, maman est maman bishop. Mais maman ma kamazo sala ils ont simbaté. Nous avons biso, nous devons vivre pour lui, pas pour nous-mêmes. Nous devons vivre pour Dieu. Nous avons besoin conformer na makambo yo, ils ont Dieu n'a pas besoin de ça. Nous invite à être saints, c'est possible. Aujourd'hui, nous voyons que l'ennemi peut imiter de la puissance de Dieu à travers de faux miracles. Mais il ne peut jamais imiter la sainteté. Il peut imiter Dieu avec les faux miracles, assez de miracles, batondi ebele, ne tomona lelo, batu baso lunga, so ba kaka na kingantoko, kuna babi baso seku sa batu. Balandi. Soki bayoki ke oh soki na lemba imbu bazo sala soki nini oh balandi te balandi na ngai oh mona mutu wana azo bake azo saba miracle mais azo vivre vie ya moko ya débauche azana haine
Il n'aime même pas ses prochains. Au moins, on a avant la famille n'a été. Mais au moins, que je fais des miracles. Venez aujourd'hui. Beaucoup moins, vraiment, comme la Rossale. C'est Dieu qui fait le miracle. Il faut que propos à Batou. Tous les chrétiens aberrés. Et ils examinaient ce que disait la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait à travers un homme. Un homme ne peut jamais se frapper la poitrine que non. Nous devons nous méfier. Escrutez les écritures de Dieu tout le temps. Tout le temps la Bible est maman langai balandi nangai. Zaba na posa na biso bika moi. So yo to sinzambe bika mo kolanda yo. Vous avez besoin de notre obéissance. Et puis, la Bible nous demande encore qu'un vrai chrétien de Dieu doit vivre la vie de sanctification. Yo wakana yote. Oyo sanctifié nandeni. Hein? Au moins la soya za moyembi, soya za nani. Ça veut dire que azo sala ekobo na ndenge ko sakanate. Neni ozwanguya. Ozo muli musantu ndenge nini, muli musantu va na place à salité te. Muli musantu va na place à désordre te. Maintenant na libala mona couple songolo mais mona kama kamwetambo la te pona nini il vit pas la vie de sanctification pona nini tona na posa ya komekola nzambe après si son invitation à Lévitique alors bien devenez saint parce que moi votre père je suis saint andero nzambe loko ya malamu ezate balandi na ngai to ba komitambusa elongo mana eloba na nzambe to sala makambo na lolenge na biso moko te po nzambe akosepela na biso te yango na ekobondela bino vraiment na émission ya lelo nzambe alola azosenga kaka tomekola tozala lokola ye tokola la perfection te mais il veut que biso tosala to vivre vie à sanctification tomiboya nano biso moko tomiboya. Dieu est là pour nous. Tout le temps, la Bible est bas. Dieu va faire des grandes choses. Il va faire des grands miracles. Mais au moins, la vie est facile. Au moins, dans l'église, et comme on dirait, Baba il a noté, mais parce que Mika dans la église, on a couple, makangu. Couple, makangu, la église. Ils sont en train de s'engrosser entre eux-mêmes. Ba protocole même bazala la ba makangu na ba makangu ça c'est quoi ça nzamba lingi boyete okosambela banda tongo ti pourquoi okomona na yo loboko nzambe parce que tu es loin de Dieu. Dieu nous demande d'être saints et ça pour la commission pélisate pour la recépesa ye parce que nzamba le biso to sali esengola ye ya raison c'est biso ebele soto tosie a raison c'est biso ya moto ya makasi. Mais surtout ça, nous serons loin de Dieu. Il y a un apôtre Pierre, à ce que les sous-sous. Ni ne peut pas ça. Pour tous ces personnes zambé. Apôtre Pierre, à ce que nous lisons dans notre livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Ah ouais, verset où ils ont martelé notre conduite. Conduite na biso ya mikolonyoso. Pour la kolobake boye. Bato akoyeba lolenge niki nasambelaka nzambe à travers conduite na ngai, lolenge na ngai, entourage na ngai, ne bayebaki yaka boya sambelaka, maman espoir sambelaka, maman Déessa sambelaka. C'est-à-dire notre conduite va témoigner que nous sommes les enfants de Dieu. Comme l'esprit de Dieu qui témoigne à nous. C'est l'esprit de Dieu qui témoigne. Comment il s'abat? Yaka boya sambelaka. Au moins raté. C'est-à-dire l'esprit de Dieu est en train de témoigner à travers les gens. Peut-être les gens qui ne connaissent pas. Mais quand maman a peut-être dans la Bonzambé. Maman papa on a appelé dans la Bonzambé. Pour la nini. Moi mon nzambo za na kati na yo. Vraiment ba nanga na sengi bino.
Tomi pesa na koluka via sanctification. Tous à la mise à part. Tous à l'okola batunyo sauté. C'est-à-dire quand Dieu nous a appelés, hein, c'est une grâce. Alors toi c'est peli sans zambé, au lieu de se payer sabatu. Mais on tous on a kokananga te, eh makambo za kilo, makambo za charge belé, na kokananga ite, te maman. Luka okoka pour se payer sans zambé. Zamba le bio to changer ba conduite na biso, to tambola malamu. Na ba na biso, na mabota na biso, na ba église na biso place to sambelaka, na bisika nyonso to tambolaka, vraiment tout ça là, basi oyo, il y a différence, nzambe akosepela na biso. Tout ça là basi oyo, biso moko tozolo bateke toza basan touté, mais que d'autres personnes disent que nous sommes saints aux yeux de Dieu. À ce moment-là, Dieu sera content de nous. Parce que tozolo bake, biso toza basan de boso na nzambe, mais voisin aza pembe na ngai, nazo nyokola ye, nazo injuste na ye, Dieu ne veut pas m'agréer. Zamba comment on a été. Parce que Dieu que je n'ai jamais vu. Nandi marate me mutoyo, nandi melanzame me mutoyo, qui est créé l'image de Dieu. Je n'arrive pas à faire la justice avec lui. C'est-à-dire qu'on parle de la sainteté, on nous a dit de modeler notre conduite. Conduite na biso to bongisa yango. Conduite na biso ya tous les jours pour être nzambe na lola. Ayebi na kosepa na biso. Na banzi émission na biso ya lelo, to lobelaki Loengini tokoza la basantu. Nzamba za ko inviter biso, azana posa na biso toye kola koza la basantu parce que sainteté za qualité na ye, oye moko alingi ko kawulango na batu. Alors ici biso ke et toza basantu, toza batu oyo toza choisi. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes le peuple choisi pour vivre avec Dieu, pour marcher avec Dieu. Que conduite na biso est un moyen que toza vraiment ba na Nzambe, au contraire que bato musu ba na lobake ah non toni maraté toko ya ka ba miracle té miracle eza mabete miracle eza malamu mais miracle wana ezo uta wapi parce que les robinets et comme ça bala moko ma ya boloma ya komela té so toza ya nzambe to tika ya nzambe to se pesa nzambe bo santu ko na ngamo na biso so ito zaki na ngambo wana te to banda ko sala makambo ya ko nzambe te vraiment na banzi balani na ngai maté ya lelo esimba mitema na bino vraiment to sala effort. Il y a un comportement na biso, il y a une fréquentation na biso, il y a un évangile na biso pour être to se pesa batute mais to se pesa nzambe. Na yebi verset mon Bible le baka, vaut mieux faire plaisir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt que faire plaisir aux hommes. Soki yo to si nzambe. Atako batu baboyo. Je sais que Dieu est là. Oyo ondimi olobi ngana ndimi kaka de lokonga na yo ki loba mespoir alobi boy ngane na za boy na zaki na ngana fi na ngaya ya ekobo soki ya ndenini na mala vivre na ngana sanctification. Je sais que nzambe na ngai ako soutenir yo ako kamwisa yo pe o na zaki na vi na ngamo so ya double vie so ya ndenini tika yango la moko alelo mulandi na ngai mama na ngai luka ozala musantu même na makanisi na yo kanisa ka makambo ya kitoko kanisa ka positivement que ozala ba négativité belé. C'est-à-dire celui qui est saint il ne peut jamais confesser la négativité dans sa vie. O eza musantu aluka ka makambo etamba malam parce que Dieu n'est pas négatif. Dieu est bon, il est positif parce que à ça comme malamu pour na biso. Azana posa na biso, tam so toza basantu. E ko sepesa mutema na ye. Lola e ko sepela pour na biso. Ba to fana na bango ba ko sepela pour na biso. Yango to sala effort, to ta na vie à sacrifice, vie à sanctification, et ça vie à sacrifice. C'est-à-dire que je me privé na ba plaisir moko ko ndi maté. Obi a ero na mwe makasi boy. Na sina kendaki na ngai soki wapi awa, na zo melanga na moko malina kisamutema. Eza ngo mabete. Mais place nzambe pe ezala na makambo nyonso oyo kosala. Balandi na ngai, basali na nzambe, basi na bwanya, bamama bakambi, bayembi ba protocole basali nyonso. Vraiment nzambe azosenga biso bo santu. Tout ça ba santu po to sima mutema na ye. Tout ça ba santu po satana za musika na biso. Poto yoko yeba kosala makamalamu, obana mitia ba limite na vie na yo. Olobiso na se eloko aboye. Ah, la aya kabuya oyoka mabe. So na se eloko aboye na kobekisa libaku. Au moins pendant que okomi na ordinateur moko boye, oyo ezo lobelo na kati na yo. Mais so ordinateur na yo ezo sala te, mama na ngai. Na poko lelo, kota na bolongo, lelela nzambe, vraiment ayokaka. Il est là.
akoyoka opusani pembeni na ye osali losambo na oyebisi nzambe ya solo naza na posa mpe naza mpe na bakalite oyo mais naza nango te parce qu'il dit demandez on vous donnera. Priez, la Bible nous dit de prier sans cesse. Bakalite est automatique te. Il faut être une femme de prière. Il faut être une femme de prière. Il faut aller à papa à l'osambo. Il faut aller à la jeune à l'osambo. Moi, je sais que la vie de sanctification paye. Mais dans nos cas, on va se dire que pour la nini, Osako mis sacrifié comme Paul disait qu'il est en train de bourrer son corps avec les coups. Pour la nini, pour la moussa nzambe. Pour la nini, pour être nzambe, azo parnaye. Vraiment tout le cas, tout le nzambe na kati na vie na biso, pour être nzambe sepela. To bisa la kama kamuka kate. To bi mona kaka sage na propre mission na biso moko te, le bon proverbe. To ba no misala makamuka mbika ndene za bo ngamo. Dieu nous a dit que nous sommes des petits dieux, mais nous ne sommes pas comme lui. Mais lui, il est le maître suprême. Dans un exode, qu'on a 7 chapitre, verset 1er, vous êtes les petits dieux. On est petits sur mais il a besoin que biso tozala koye collaboration naye. Il donne la possibilité tozala proche naye, tozala kanaye, toyebisaka pe oyoka. Tu sais, sur yo, au fond, on a mutu mikolonyo sur la canaille, au moins, on proche. Tout ça, tout ça, baninga l'ensemble qui dit sois notre ami. C'est possible et c'est faisable. Comme il a fait avec David, il appelait l'homme de son cœur. Pourquoi? David était toujours constant dans la parole de Dieu. Il était constant dans la parole de Dieu. Et toi et moi aujourd'hui, Toko Salapé Bongo, Dieu sera aussi notre ami. Et nous allons le voir. Et tout ce que nous ferons ira bien. Balani nangai, maman nangai, maman mokambi. Place aux ali, maman. Maman est pas comme ça la justice. Comment tu vas dire que toi tu veux être ici au moment que tu n'es pas juste? Olobi na makambo nzambe méritocratie de la gâte ezalaka. Ce qui méritocratie makambo nzambe ezalaka te David alinga comme mokonzi te. Dieu l'a mis d'abord formation dans la forêt, dans la brousse avec les animaux. Dieu a payé, il a payé les prix, mais ça m'a élevé. Mais moi quand l'église wana moi na ngolu ko sala boye, so na musala kingani yo zaka ozo fina kaka. C'est pas bon. Dieu te voit. Mais le bakingana za musantu. Tu plais pas Dieu? Osa makambuka lokola la musique. Na makambo nzambe musique za la kate parce que eza musala nzambe. So c'est ça bon maman tika yango vraiment maman ngai. Tika yango parce que Dieu est mécontent de toi. Peut-être dans mouton la makambo sala et qu'on sauver le vide des autres personnes. Nzambe na saka le qu'il a donné les dons, ba prophète, ba apôtre, ba docteur, il a donné, il a distribué. Mais comment toi oh lingaba ndako ko finawa na parce que aza na casting na binoté. Ponani que aza niveau na bisoté, aza na standing na bisoté. Ye talaka baza bato basse classe bango fu bazala. Non. Balobi nzambe makamwa motuya abombe yango abomba yango na ba orgueil. Mais ba humble nzamba lakisa bango. Babi les choses là terribles. Il a caché ba babi mona karibu na boy. Mais asala ngolo na ba oyo baza na tinati. Vraiment na yeko bonde la bino tozongela nzambe to landa oya yebisu apôtre Paul azosenga biso alobi tozala basantu to tambola malamu to kosepesa nzambe nzambe na ebande apambola biso abene na protéger biso abene ne abunela biso. Alors tozala obligation ya ko talela ye ya ko tanga verset oyo lobaka que mieux vaut obéir à Dieu plutôt que faire plaisir aux hommes. Ceux qui ba camarades na ba makayo ceux qui wapi wana bokele ceux qui wapi olobi na ko kendete ngala ko tika pona makambo nzambe nzamba osepela parce que Bible lobi na fête na lola ceux qui mutu moko ka bongo mutema fête c'est grave na lola. Alors nous devons tous là majoritaire na Jésus-Christ et vous allez esengo makasi
parce que à côté kabisoté à côté kabisoté sonité la sainteté c'est l'attribut de Dieu mais Dieu étant amour il la partage avec nous quelle grâce nzamba mutema malamu nzamba mutema munene bosantu na ye alinga pesa biso batu na masumu asa biso pe mbongo te exercice mbongo te alobika ke tomi kitsakaka to vivre ya sanctification vraiment na ke ko pesa merci mingi na balani na ngai oyo bazo na émission oyo bomi abonné vraiment ebele na ebisiwan bomi abonné na chaîne oyo chaîne ya kitoko bolanda mate ya malamu oyo ezo mema biso po te toyebike caractère Jésus Christ akoya mais akuta biso lo lenge nini vraiment tomi pesa na Nzambe toto sa Nzambe na kosepesa biso na elobeliza ke oya bino Maman Espoir, femme de foi. Na kepe sambote na ngai na bali na ngai nyoso. Na pesi mbote na ngai na Mama DS. Fama so yoba Congo. Mama DS ako lobela o makambo ya Congo kitoko makasi. Na kepe sambote na ngai na Maître Julien na Clara Osenge. Mama Shekina na Shema. Na pesi mbote na cameraman na nguya. Ya Kabuya. Nzamba kokela yo peso mayele belé. Na pesi mbote na ngai na ba onyoso ba sepera na ngai na pesi mbote na ngai na mbai na ngandre le fungi sikazali nzambe na ngai abakiselo mayele belé vraiment na lingi bino mingi bala na ngai tokuta ile bala sima na numéro na biso ya sika na banzi nzambe akokamusa biso lisusu lelo totali la sainteté car Dieu est saint il veut que nous aussi nous soyons aussi de saints yango mbala sima toluka tribu nini lisusu oyo Nzambe oyo sake ebakisa biso lisusu po ete mokili bien kezoke na kokufa mais Dieu est là soki azotina liloba yaka po ekangola yango na liloba ngo ye na banzi ekangoli biso vraiment ezaki wa bino Mama Espoir bye bye na mbala suka ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.